Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi ebandeli ya poso elamu na bino nyonso bolulu kolanda journal ya peuple pona peuple info lingala tika ete tofungola ya lundi 3 juillet pona kotalisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki weekend et l'équipe premier modèle ya carte d'identité nationale oyo ezalaki délivré epai ya office national d'identification de la population ONIP na mokuse ba détail nango elongo na Naomi Wonda. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki week-end et l'équipe premier modèle ya nouvelle carte d'identité nationale oyo ezalaki délivré bongo et pas ya office national pour l'identification de la population ONIP na mokuse ezalaki bongo na cérémonie moko riche en couleurs oyo ezalaki organisé et pas ya ministère national ya intérieur sécurité pe affaires coutumières souci ya kopesa véritable pièce d'identité sécurisée et pas ya ba congolais de chef de l'État a pesaki na ONIP ba moyen ya politique na ye pour na traduire volonté na réalité oyo ezelama depuis près de 40 ans. Lelo célébration ya 63e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo des chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki première carte d'identité na ye en tant que premier citoyen ya République démocratique du Congo. Cérémonie oyo et makaki pe présence ya premier ministre chef ya gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kenge, chef de l'État azalaki penepene na ye madame Denise Nyakero Tshisekedi épouse na ye pe ba autorité ya ndenge na ndenge ba assistaki na cérémonie oyo ezali cérémonie moko mémorable. Seni basengali koyeba ke président ya Seni Denis Kadima a clôturaki atelier ya validation ya glossaire électoral na langue ya basine congolaise ezalaki na présence ya madame Joséphine Ngalula oyo azali membre ya plénière nyonso elekaki na salle AB plutôt na salle AB Apollinaire Malumalu ndenge Stéphanas Kande héritier mapine mi bapesi bino ba détail nango.
Ba assise oyo ezalaki organisé 5 jours mokoka na appui à Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES na Mokuse 45 délégués wapi pa 18 bautaki na ba province bazalaki pe assister na ba experts électoraux ya société civile congolaise na kati ya atelier oyo numéro 1 ya Seni Denis Kadima a s'adressaki na assistance na langage visio-gestuel avant ya ko exprimer satisfaction pour na musala oyo nazali na esengo makasi na aboutissement ya atelier oyo boni ezali couronné na ba validation ya glossaire électoral harmonisé na langue ya bassine congolaise na remercier ba participants nyonso pour na musala oyo intellectuel ezali ko mériter appréciation ya batu nyonso pe na saluer pe encadrement ya IFES oyo bazali disposé kosala na synergie elongo na Seni na valeur ya ba personnes vulnérables pour l'inclusion na domaine électoral. Elobaki président Kadima Kazadi azangaki te coexoté ba participants basala na glossaire oyo outil à travail pour na ko promouvoir inclusion. Directeur national ya ba 9e jeu ya francophonie mwana mboka Isidore Kwanza ayambaki mikolo eleki artiste musicien faire gola pona ete a mobiliser ba jeunes oyo bazali na batala ba yeba solo na ko s'intéresser na milulu ya fondation ya francophonie oyo ekobanda na ville province ya Kinshasa le 28 juillet. Stéphanas Kande Naomi Gonda ba pesi bino ba détail élément o. Bonjour. Na pene ya ba 9e jeu ya francophonie na Kinshasa oyo ekobanda le 28 juillet kino le 6 août 2023 ba personnalité ya monde sportif culturel bango nyonso bazali kokota pour na mobiliser population ya République démocratique du Congo en faveur ya rendez-vous ya jeunesse francophone bosimba ke na cadre oyo nde artiste chanteur congolais Ferregola a répondaki na appel oyo ezalaki lancé et pas ya directeur national ya ba jeu ya francophonie Isidore Kwanja. Après concert na ya stade de Martyr, liboso ya 120 000 personnes akutanaki na na siège ya comité national ya directeur général ya baje ya francophonie ezali bongo occasion moko pour na bilenge oyo bango bazali ebele vraiment bango bazape na misala te baye bana kozamisa na ba différents sites d'infrastructures sportives culturelles nyonso etongami lelo grâce na baje ya francophonie oyo ko permettre na bilenge bazana talent baye bana kosala pe bakoma ba grands sportifs ba grands artistes lobby ndenge artiste expliquaki a lobby amikotisi pene a comité organisation pour na mobiliser bilenge baye bana ko accompagner projet oyo kino na réussite na yango ndenge abakisaki avant asenga na bilenge ba soutenir massivement ba 9e jeu ya francophonie pour na directeur national ya ba jeu alobi mboka na biso eza réservoir ya ba talent ezali référence elongo na ba kombo minene na domaine ya sport pe ya culture ba artiste mingi lokola Ferre bazali capable ya ko lancer message pe ko toucher batu ebele kati na bilenge natina wanande bazana besoin ya accompagnement na bango Isidore Kwanja bakisike ben investissement oyo gouvernement asali eza na profit ya bilenge esengeli bango pe bazala sensibiliser pona oyo etali bien fondé ya héritage oyo ya baje ya francophonie oyo tokotikela bango bosimba ke ba artiste chanteur ba sculpteur po ba comédien ebele ba pesi accord na bango pona ko accompagner baje ya francophonie. Comité d'organisation a lancé appel na bato nyonso ba artiste sportif pe bato nyonso baye bana kokota na masuwa pambate ezali eloko moko ya fierté ya République démocratique du Congo. Distinguée première dame ya RDC Denis Nyakero Tshisekedi azali ko tenir promesse na ye ya ko honorer ba femme oyo ba marka histoire ya RDC na cadre ya projet na ye Congo au féminin na tina wana nde premier volume ya livre Légende du Congo et Salema Kipe ezalaki présenté jeudi 29 juin 2023 et l'équipe kuna na cité ya Union africaine na présence ya chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge Stéphanas Kande azalaki kuna na compte ya info Lingala. Ouvrage top livre oyo ezali à 161 page pe ezali kolakisa kitoko to
pe admiration ya badame exceptionnelle oyo bamarka histoire ya République démocratique du Congo. Na premier volume, Marie-Antoinette Mobutu, Dio Angebi, Pe Kanzaku, Micheline Sassa, Elisabeth Mweya, Catherine Nzuzi Wambombo, Frédéric Liolo, Pe Marie-Eugène Pongo, masolo na bango nde e betami na ba écrite pe image si maya présentation ya livre Bosimbake e pesamaki na maboko ya chef ya gouvernement congolais Jean-Michel Samalukonde Kenge oyo na tour na ye apesaki yango na maboko ya ministre ya culture pe art Madame Catherine Katungu Fura pe basalaki diffusion ya documentaire ya 35 minutes oyo ezalaki réalisé pour na ancienne première dame ya RDC Bobila Dawa na maloba na ye distingué première dame Denis Nyakero Tshisekedi a remerciaki basi oyo exceptionnel pour na contribution ya écriture ya histoire ya mboka a réaffirmaki engagement na ye ya ko promouvoir jeune fille pe femme congolaise na ko remerciaka ba maman na biso pour na contribution na bango na histoire ya République démocratique du Congo moko na domaine pe na secteur na ye ya ba compétence na découvrir pe na kokamwa nyonso makambo ebele na ye bakate po na bango ezali penza na fierté nde tozali ko honorer bango voyage ezalaki kaka na ebandeli na sengi na bino ba partenaire bo accompagner projet oyo botia yango na lumière ya basi oyo ba contribuer na histoire ya mboka suite ya voyage oyo e kozala na besoin ya soutien na bino ba opérateur culturel na lingi boye bake na zali disponible pour na promotion ya jeune fille pe ya femme congolaise et lobaki épouse ya chef de l'état Denis Nyakero Tshisekedi et sengeli boye bake directrice ya première dame Nathalie Luamba a rappelé ki ba objectif ya projet Congo au féminin oyo ezali ko redonner na basi oyo place na bango na livre ya histoire ya mboka na ngambo pe ya gouvernement ministre ya culture et art alaki ko accompagner programme oyo pona ko honorer ba femme congolaise to simbake na instruction ya première dame ouvrage oyo et côté kamate likanisi ezali ya ko vulgariser ba action ya basi oyo tango mosusu bazalaka mekoni na grand public. Pour un rappel, projet Congo na féminin ezalaka lancé et pas à Denis Nyakero Tshisekedi le 29 octobre 2020 na objectif semoko ya ko raconter histoire ya ba femme oyo ba marka histoire ya RDC durant 60 dernières années à travers ouvrage pe documentaire. Fuma banga moyo honorable na Mbungu azalaki na dimanche moko très chargé pa ya prière ki na na paroisse protestante CAC ya Bongolo na simakene ko prier sous na église Sichem na Baumbude kuna na commune ya Matete ndenge héritier Mapindemi la di Landu batali sibino. Dimanche 2 juillet 2023, honorable Nerombungu azalaki na agenda moko très chargé abandaki ba prière na ye na église CAC mingi penza na Bongolo et pai wapi akendaki ko prier ndenge ezalaka pe lokola momesano ye en tant que évangéliste itinérant sur place kuna Marcel Bundabunda oyo azali représentant légal yende asalaki prédication bongo présentation et salemaki et pai ya pasteur Philippe honorable Nerombungu awumelaki mingi te pamba te bisika mosusu babandaki pe kozela ye na bobimina ye honorable Nerombungu akendaki directement na commune ya Matete mingi penza na quartier Baumbude na église Sichem et pai wapi azelamaki pe elongo na délégation na ye bazalaki bongo présenté et pai ya pasteur ya église oyo Cephas Kimvwila oyo a présentaki honorable Nerombungu pe lokola mosel na Nzambe bazangaki te kopesa ye pe maloba honorable Nerombungu évangéliste itinérant alobaki tina nini aleki kuna na invitation na bango pe aprofitaki na occasion pona kopesa enveloppe ekuba enfin ke bai bana kosala misala
kati na église oyo babengi Sichem. Ezalaki pe clôture ya séminaire oyo ebandai kosalema kuna. Ezalaki pe clôture ya séminaire oyo ebandai kosalema kuna na thème dans la maison de mon père. Nyonso elekaki vraiment kitoko na suka ya culte ba responsable ya église Sichem ba sepelaki na visite ya honorable Nerombungu. Nerombungu c'est notre frère de longue date. Lelo tu invité qui est pour la clôture. Et c'est ce qu'il nous a reproché à lui. Ça c'est ma maison, je suis déjà habitué. Na esengo mingi ya recevoir oyo azala jour invité na biso l'honorable Nerombungu à cause ya amour na ye na mosala na Nzambe na basali na Nzambe tozalaki na ye longo azangaki maloba te pe a édifier lokola évangéliste Nzambe apambola ye apesi ntango nyonso bomoi molai. Les fidèles de Maître Kennedy Katasi qui a là organisé qui marche de santé mon commune vendredi 30 juin na Konluka pour na kota lisa soutien na bango et pas ya Maître Kennedy Katasi oyo akozala bongo candidat na ba élection ya 2023 Edi Imbani apesi bino ba détail élément na bango ba marche de santé bakosa oyo ya les fidèles de Maître Kennedy Katasi basalaki pardon bon lukela yango kombo toujours na bokambe minaye moko patient kibula oyo azali kokumbe la structure oyo kitoko avec impact pe idéologie marche de santé e bandaki na avenue Louis kuna na Kanluka makolo balekaki cimetière ya Kitambo ba prolongaki sa kombi babimaki na station ma campagne korta bakomaki ti na magasin Kitambo babukaki boulevard bakotaki Sosimat bazwaki avenue oya malembe bakomaki na Vélodrome pona kochite kuna na place Salabisala na Kanluka mobange na marche de santé oyo esangisaki plus de 500 personnes mokolo ya liponda toujours na présence na ye moko Maître Kennedy Katasi na ba cadre ya ACJD tomoni bongo interfédéral ya Kinshasa pe fédéral ya Ngaliema elongo na ba invité ya ndenge na ndenge place bashitaki eyindaki mabe na occasion wana Maître Kennedy Katasi a profitaki pona kosala présentation ya ba cadre ya ACJD et pa ya bana Kanluka pe asengaki na bana nyonso ya Kanluka bazala vigilant po balite contre kuluna pe abakisaki na kotalisa bango ke élection 2023 ezali esengeli na bango basala bashwa ya malamu balanda bambongo te bapolo te po lobi batombola Kanluka na bango oyo bozalelo na bosenga na bino bozala plus que conscient parce que élection ezali la 2023 élection ezali il faut bozala na esika ya malamu bozala bashwa ya malamu eza te mpona t-shirt eza te mpona mai eza te mpona golia okoyeba ke vous devez envoyer votre conscience mpona Kanluka lobi échanger fédéral ACJD Ngaliema Timothée Kambo abakisaki boye la jeunesse oyo tozala lelo oyo tozali na posa tochange mboka na biso ya Kanluka esengeli tosimba na loboko po tokende liboso longonya na mwana mboka Patient Kibula na équipe na ye mobimba pona mobilisation kitoko oyo bosali vraiment boumela Kuna pe les amis d'Alexis Longo basalaki dimanche 2 juillet campagne ya examen à prévention de santé mbala oyo bazalaki na paroisse catholique Saint Mbaga na commune ya Kimbatie kendonge héritier Mapindemi Fabrice Lundombi batalisi Na sima ya paroisse catholique Sainte Monique na commune ya Kimbanseke, les amis d'Alexis Longo bakitaki mokolo ya dimanche 2 juillet na paroisse catholique Saint Mbaga toujours na commune ya Kimbanseke epai wapi examen esalemaki lisusu ya ofele kaka lokola momesano pona koyeba état de santé ya bandeko boye ba fidèle ya paroisse catholique Saint Mbaga batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te komona ba matériel sophistiqué ba matériel ya kitoko oyo les amis d'Alexis Longo
yemoko en tête docteur Alexis Longo bazali kosala examen ya ndenge na ndenge bazali kotala examen ya sucre ya malaria ya tension pe biloko nyonso oyo bato babelaka bazali kozwa résultat kaka sur place bango batondisa mina esengo population alobi nasasi ba examen nanga ba résultat pe bimi sur place na zube ba kisi ya ofele na sombite so na baki na somba na nga koma ba 60 minutes na ye lo sambo na ye kokutana na likamu malamu ba osala examen ofele mbongo te bato aboye soki bazalaka ta 10 na Kongo mele na yebi te bosimba ke les amis d'Alexis Longo bazali kosuka wana te tango bakangi yo na bokono bazali pe kopesa bakisi ya ofele nyonso kaka pona kosunga population aza na nzoto kitoko yemoko président ya Asbel les amis d'Alexis Longo yemoko docteur Alexis Longo Nzongo apesi ba précision toyaki wana église catholique Saint-Baga de Kimbanseke elongo na équipe nanga mobimba toyaki ko continuer musala o tozali ko sala ya ofele oyo ezali campagne d'examen de prévention en santé donc tozali ko sala yango pona ko salisa bandeko c'est-à-dire tosali ba examen clinique na paraclinique na ba instrument to ba matériel to na yaki na yango oyebi ke ba matériel nyonso na yaki na yango to pe bakisi ezali misolo oyo ya salaire na ngai na kanisa ki ete na ya kosunga bana ya RD Congo notamment ba oyo bafandi na district ya Tchang tozali kosenga na moto nyonso ya motema malamu oyo alingi peuple congolais oyo alingi initiative to projet oyo ya kosala l'examen ya santé ya ofele et continuer akoka kosunga biso biloko oyo ezali kosalema nanu esalema te Alexis Longo Nzongo azali koluka pe soutien ya bandeko nyonso bayeba na kokota kati na action oyo pona kosunga population likambo etali santé pamba te balobaka la santé n'a pas de prix pesa moto eloko ya kolia ekoleka kasi likambo etali santé ekobikisa na bokono oyo ekokaki kobomai Na solo enseignement bosengeli koyeba ke Institut technique de météorologique aviation et télécommunication ITEMAT na mokuse basala ki weekend et l'équipe plutôt proclamation ya ba résultat pour na clôturer année scolaire 2022-2023. Stéphane Skande, Nathalie Kaila ba pesi bino ba précision. On voit le jeune homme Lokobé. Nyonso ebandaki na discours ya préfet de études oyo apesaki merci epa ya ba parents oyo bazali ba partenaire principal na bango merci na comité de gestion ya ISTA merci na corps nyonso ya enseignant atalisaki quelques difficultés oyo bakutanaki nango durant année scolaire 2022-2023 alobelaki pe ba réalisation wapi epa ba sombaki appareil simulateur type ultra moderne ya sika pe mikolo ezali koya bakotia centre ya auto-école Pambate et Lobaki préfet de études technicien a koki kosi sa classité soki ayebi conduite automobile te proclamation et bandaki na présence ya ba parents oyo ba sepela ki makasi na ba résultat ya bana na bango pe formation ya qualité oyo itemat bazali kopesa eza école oyo ko regretter ce que tu me dis en plus par rapport à la formation, même par rapport à la cotation, on doit sentir que vraiment ma professeur va se corrompre, on fait vraiment le vrai résultat, il n'y a pas de complaisance. Donc c'est lui qui passe. Il passe. Déjà ba inscription et bandi ndenge préfet alobaki. Nous allons former les futurs techniciens en Boka afin d'amener ce pays à l'industrialisation. Pour qu'il y ait des industries, il faut qu'il y ait des techniciens. Pour qu'il y ait des techniciens, il faut qu'il y ait une bonne formation intégrale. Itemat bazali ko organiser ba section locale, aviation civile, électricité générale, mécanique générale, pe construction. Bazali pe na ba option oyo, commutation, radiotransmission, industriel. Na kosuki sama solo enseignement bosengeli koyeba ke kuna pe na groupe scolaire kobota elengi bango pe basala ki clôture ya année scolaire 2022-2023 kitoko Francis Kanza lokoka absala ki kuna na kanza infolinga. Nyonso
eleka kitoko samedi 1er juillet na groupe scolaire Kobota Elengi oyo ezwami na commune ya Lingwala toujours na leadership ya promotrice nango Pélagie Kanyembe Amwab et pa wapi ba parents pe ba élèves ba se retrouvaki pour na circonstance moya liboso et pesamaki na élève ya 3e année Chitenge théâtre P et Salemaki na ba élève ya 5e année primaire na cadre ya 40 ans ya groupe scolaire Kobota Elengi ba poème ba scénette ba récitation P ba danse ezalaki vraiment au rendez-vous P motonyoso a monaki ke enseignement na groupe scolaire Kobota Elengi ezali vraiment ya qualité po na kosepelisa bana P ba parents phénomène l'a dit et sobe le roi du rire a répondu qui présent na rendez-vous oyo ndenge kaka ezalaka. Quel est le nom de votre promoteur? Le nom de promoteur c'est? Ok. Après eyaki nde moment oyo moto nyonso azelaki c'est-à-dire moment ya proclamation ya ba résultat oyo esalemaki epai na ye moko daf ya école monsieur Emmanuel Kazadi oyo bana kobotelengi ba mesana kobenga ye l'incarnation de l'intelligence oyo na occasion a proclamaki kaka les 3 premiers élèves ya chaque classe pe elandamaki na bakado boye clôture ya année scolaire 2022-2023 et salemaki kitoko nyonso esukaki na chorale bwana ubariki ya ba élèves pona kopesa na au revoir awa niveau ezali ya likolo olingi ba inscription groupe scolaire Kobota Elengi ezwami na commune ya Lingwala référence boulangerie Pain Victoire. Bosco Nyandu Tumba a salaki vernissage ya livre naye le challenge de la couronne samedi entre juillet na salle la principauté na matonge kuna na commune ya Kalamu pitu monsia apesi mino ba détail. Le challenge de la couronne ezali titre ya livre oyo révérend pasteur Bosco Nyandu Tumba a commis pour na bana na Nzambe de vernissage nango esalemaki kitoko weekend eleki na présence ya bato ya ndenge na ndenge cérémonie haute en couleur oyo e bandaki na prière na sima eyaki tour ya éditeur ya livre pasteur Zachary Sevekese e pa wapi azwaki maloba kuna alobelaki maison édition na ye Livingstone House oyo baza ko former équipe ya rédaction pe aprofitaki na occasion pona ko encourager bato bakoma pe batanga ba livre kosilisa na ye maloba mbala moko e komaki tour ya auteur ya livre pasteur Bosco Nyandu oyo alobelaki livre na ye ndenge ezali ouvrage chrétien moment fort ezalaki présentation to vernissage ya livre oyo esalemaki e pa ya pasteur Sumbela kuna abondelaki pona livre asopelaki yango huile d'olive sur place batu basombaki ba livre kaka ndenge bozali komona na micro ya Info Lingala pasteur Zachary Sevekese alobi baso na nzambe to encourageaki bazwi risque ya koya to accompagner bango lokola ndeko Bosco Nyandu o abimisi livre le challenge de la couronne o balingi bakoma baza na projet ya livre bakuta biso na avenue Kisangani numéro 31 bis na arrêt pharmacie Mokonzi na bandal makelele ba bureau na msezwami na kati ya église les gagnants d'âme c'est là où bakoyo kuta biso poto sunga bango ye moko pe pasteur Bosco Nyandu auteur ya livre abakisi boye eza mukanda moko vraiment très important yom tolandi biso olanda biso na baetando eke procurez-vous de cet ouvrage et le Seigneur va vous bénir dans la vie. La Bible n'a pas dit que tout est facile à celui qui croit. La Bible dit tout est possible, c'est-à-dire au-delà des difficultés, des contraintes, c'est possible que tu réussisses, c'est possible que tu sois couronné, c'est possible. Je donne mon numéro, le 089 712 795 4 089 712 795 4. Photo de famille de sanctionnaki cérémonie oyo.
Quelles sont les personnes qui n'ont pas? Bon, sur ce journal, il y a lundi 3 juillet 2023 et comme il a souka merci mingi na Igor Tingi oyo azaki na sima caméra pa azaki assisté et pas ya Ladi Landu boye bake édition et Simba Maki na Naomi Gonda Perite Kindu info linga les azaki monté et pas ya Christian Kiangebeni puis tout le monde s'y appelle Fabrice Lundom journal à peuple pour na peuple ezaka supervisé et pas héritier Mapinde mpe coordonné et pas Stéphane Skande Bandeko Botika ngana bino tokutan mikolo ezali koya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi